awa nazana makambo moko na lombango na lingi na yebisa bino population mobimba ya Congo bino nyonso bozana poto bozana Afrique du Sud surtout bandeko na ngai Angola bandeko Zambie lobi to solaki na bango makasi batinde tindenga ba message et puis quelques wazalendu tozana kati ya kosolola problème na ngai ya mutu ya lelo ezali boye. Nous voulons parler sur le problème ya Kamere. Kamere en tant que président de l'Assemblée nationale. Bande konangai. Oyebi kezo pesa biso pasi. Kamere moko oyo. Atelemelaki Jean-Pierre Bemba que non Jean-Pierre Bemba zo finga Joseph Kabila kaza étranger, ça n'engage pas la cohésion nationale. Cohésion nationale biso tokoluka na Joseph Kabila zanini. Joseph Kabila aza étranger. Aza ne Rwandais reconnu na batu nyos tina bébé bo yebi que Joseph Kabila azali Rwandais. Bandeko et sali biso souci makasi. Tant que moni bandeko ya INC baza ko s'attaquer na Jean-Pierre Bemba. Tant que moni na réseaux sociaux yindi de part et d'autre batu peut perdre na batu nyos ba ensemble baza ko attaquer Joseph Kabila. Tala tozali période moko mutoko ko bangisa moninga azate mutoko ko sa moninga azate. Ndenge tozali awa bien aimé vraiment. Boye beloko moko ke. Kamere na Bukavu nazo poser question botu na ka Kamere. Leki non mwana nani président ya nani ya jeunesse ya Bukavu adjoint na ye n'est-ce pas azana nanga n'est-ce pas bazana ba M23 baza ebele kuna il y a une dizaine ya ba jeunes pays ya INC ya Bukavu baza kuna to yoki muto INC ta moko alobité agangité par lobi eloko moko te wana nde cohésion nationale ngo bozoluka to yebi déjà bino. Alors peuple congolais bino bozana poto bino bozana Afrique du Sud bozana Angola bozana Zambie bozana Bandundu bozali partout Mbandaka Kikwiti bozana Mujima Lubumbashi partout boye na tongo ya lelo atozo baboye lelo ezali le 27 mars na yoki déjà que année batindi déjà nani invitation pour na Kamere tozela nanu tolanda tito koma bapoko bokomona déjà nani réseaux sociaux ko yinda na ndenga jeté. Pourquoi? Parce que Kalash oyo indien bakangaki o azana ndolo abimisi ba secret so na yebisi bino liboma ba secret liboma zo tanga mutu na mutu Joseph Kabila awa tozo baboyi awa na Kinshasa tala bebo ya ba arme bakangi mokolo lobi tala ba arme alobiti na ba institution ya moka oyo na bandaku na bango bazana ba cash d'arme secret ebimi ya kosakana te kuna na walikali wazalendu somo adi tika wazalendu soa Kisangani ciblé na minute oza ciblé na ndenga jeté par Joseph Kabila nanga na ba M23 mais auto zo baboye ba contrecarrer bango stratégiquement na ebisa bino na butu keno système ba yaki nango aérien ya ko brouiller espace aérien auto zo baboye kotimai. En tout cas merci beaucoup pour la tongo ya lelo na pesi bino ba news. Abonnez-vous massivement naza pour abonnement. Est-ce que soko s'abonner au pesi ngambo abonne-toi pour jouer là-bas. Actualité en temps réel